Mais ça a 500 500 fois na bongo la 500 ndenge Jésus a comme ça m'a pas me 500 mon côté monsieur comme me balé ko bango eza magie. Mais na Jésus boloba eza verset biblique. Ah, maître Simplice. Ah. Je vois que tout le monde est en train de voir. Babi eza buka mona buka kwikila. Bisoto lobaraboy to mona raboy. Totala marambo eza ko se passer awa. Na sûr que nazanga monter na zape na ba téléspectateurs. Voilà. Na fongoli na kangi mutumi souté. Ozolanda. Voilà. Na kangi somi souté cameraman tala nini na tena kati wana. Ozolanda. En tout cas, tout le monde est 500 ba na potobino nyonso bozomona. Ba bijo afua mateso, ba Aimé Bidosha, ba Merimbate, ba Esther Malonda bino nyonso boza komona, ba va mabanza je pense que ça Yannick Chimbomba za na bisoté. Boza komona démonstration to bandana no po nga vraiment mettre Simplice. Siko belela nzambe no lobaki nzambe ko yokusanga sonte maka mettre Simplice sale simba te. Ponga les gens na sambi na simuta nzamba lobi simbi. Nala kisoka to sambeli nzambe moko men nzambe makambo nazo sala soki eza don na yo to pesanga esimba te yokusanga son. Mais ce yo muto tanga mettre Simplice ko zala boy e o ratete. Wana bolongo langa komba ono yo. Sambela yo na fungola nini to check wana yo sambela na die na yo. Ayo kusanga ka son de na biso. Nzambe décevoir nga na la s'appelle grandeur na yo. Au concentré le côté la concentration na nga. Merci. Je conjure obtenir la chance par la force des esprits supérieurs qui me désirent et toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent, moi, mon système de votre poche à laboratoire, mais je demande insuffisant des choses. Timbra canarada, esprit tous monstrants, que gramete matra mataka bala bala nicha. Indou Sankar, Kabesa Chantal, les 4 étoiles 1982, à l'ocimité de Kimbachi, le numéro 003 324. C'est l'esprit qui a parcouru 3600 km par seconde. Cité Docteur Jules Scar, Madame Jacqueline, Souté Doulé Paridou, Semse Lacange, Venete Tibido. Na Fongola? Fongola. Non, na kabelo. Siko osambela ke. Te chanje ngambongo yelanga la franc ya $20 chanje. Oh, baba mabanza. Matika songo. Kasongo machi. Matika songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Merci chers internautes, bonjour. Partout vous êtes en train de suivre cette émission de Matika Songo Kaskas. C'est Longaba Bébé, mon ami aura toujours le premier. En pleine émission, na commune Yamatete. Commune Yamatete, Toyokoluka, Balobi, Motomora Bimi. Babima Bima na bango me maître Morabimi. So batu bakanti na bima maître Makasi, bakanti Boika, banini te babilelo to ba maître Simplice. Gonou miso banzambe toye balelo azanani ponga babiloko bato balobaka ndi marangoti ngana lingaka ngamoko na mona na misu pona za petelote
Oh, bah mona ki abima ki kunante, mona buka kwikila. On va le savoir nous tous avec vous, comme ça se passe aujourd'hui. On va le recevoir, à te reposer ma question, à Zanani, à Linginini, à Zulukanini, parce que dans tout ce qu'on fait, tu baka ke bokonzali kolondeleki. Dilo to koyeba yesoka okota lola, to okota te. Na sake mission na David Mantate Gibala, Alexandre place au ya okende. Place au barokundai ya lo ba makamalo la ebionti altanga place au kende na se binonyo so boebi sans plus tarder j'ai dit bonjour et bonsoir na maman Esther Malonda ndena ebsaka bino tubozara na biso big dédicace à Emebi de Chauterhout Picho Pacha Sotali Konko en Norvège. Merci à toi Jonathan derrière cette caméra. Merci Nabino Tubolinga Ngai Picho Pacho Merimbate Bijou Afou Mateso Babi sans oublier Babi la mère des opprimés, maman sociale, maman Yabana, Esther Malonda, maman sociale, maman Yabana. Oh Gindogite Balobi ou met la place aux arts parce que yonde toponyme Mikolo, maman sociale Esther Malonda. Oh Gindogite. On va le savoir nous tous aujourd'hui. Je dis déjà bonjour à mon invité. Lui il s'appelle Simplice. 3 fois Miss Nzambe. Toroyeba. Bon maître. Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ngakombo Matika Songo. Ngai maître Simplice 3 fois Pantrake. Ono Miss Nzambe. Miss Nzambe 3 fois Pentacle. Bavant ma bande, je te salue là où tu es mon ami personnel. Ce qui tolobi toloba 3 fois Miss Nzambe. Expliquez biso qui tu ozana nipo ezambala liboso le kana émission nanga yebisanga nano Simplice 3 fois Miss Nzambe gonou to yeba ozanani. Oui, naza maître spiritualité. Naza maître moko oyo na luka makambo te na botama nango na kutana nango na famille nanga. Na bandaka na famille nanga na bakongo naza mukongo mwana matadi muyombe muke muyombe dia en Chakamades madi abetu na Chakamades plan préféré muke muyombe naza villageois botami na mboka papa naza chef coutumier apesinga pouvoir banda bu mwana obine bubinga kindoki naza kindoki banda bu mwana ya koyeba ya ko traiter ya banzete tina koyeba banzete na yeko kola na yeko volue na yeko sala ngo na coach ngo magie parce que malali msoza ozo tete ngo physiquement mais sa spiritualité ndena ka to mona bakamu suzo traiter mutumbasu olai na butu pour ba yolia kiso chaki wana pota c'est que ça spiritualité ce que ça aux autres dans la physique il faut que na spiritualité yango na kota na spiritualité na yeko la spiritualité yango ba ko pesa combat 3 fois pentacle comme na ba botinga o paranga ba bengela nga Simplice na mystère na yeko 3 fois succès na ki succès na nga ba ko pesa 3 fois pentacle na ki succès na nga ba ko pesa ono Miss Nzambe. C'est ça. Ono Miss Nzambe olobi eza ozaki no normal oyo eza ya famille obotami nango italia poyo mona ke komi makambo molili spiritualité tango moni makambo komi spirituel et komi molili o traiter mutu boy lobi malade zongi ba menancer na boto bani pourquoi pour lukaki koko mata na okoma chrétien pur na ou déjà nzamba pesa izaine osangi susuna kibonzambe musolo ka toke na magie. Bon na kibonzambe na kosala ngone benzambe mais za péché ba passer musu za péché ndeni ba passer musu baza bazo traiter batu na bible mais azani magicien tout le monde on tient ba tv ba saka spectateur musu to bangolo ba simbe bongolo bimi ba simbe bazo professeur na musu batu yo lobi osala ki boza bo est-ce que spiritualité Saint-Esprit nzamba ko dévoiler ce qu'on a musu batu na église isa ba magie ozolanda biyango sunga na mona kena kima na sima bible na yina ngana bimisi identité na nga vérité na zanga magie c'est pas passer bele ba kima na sima bible o yebina kisasa bayaka pena tempe na nga afuka mina pesi lumière yepuna kepesa tu lumière tu vois wana nzamba ko limsota makolo suka mengana yeba ka nzamba ko limsanga na kota paradis pona na traiter batu na pesa batu ba souvenir bele ti lo ba kota na ba sambla nzambe batela mwana mobali wana place aza pona ti bamboka banda batu bazo ba document batu babota te babota batu bazwa misala te batu bazana ba pauvreté na vie batu makambo marchaka te bazwa na kombo na nga uzana poto sala 30 ans uzana document na pesa bango ba doc mutazana poto sali 30 ans na document ezayi moko poso kendo lokate to ba démarche nezo simbate to ekomi kindo kipo yo pesa yo koma mota mairie
eza comment na koloba okocha dossier ndenge na poto ba ko benga yo mon be ina ne déjà ba benga ka hote okomaka ba copie ko c'est bazolandela kasi bazolanda ba msusu bazomona anabeti 5 ans na lingi na ngai ke vite fait a contacter ngati bonga na ko luka bango ye moko luki ngati ayebisi nga bana za po sala nga bona salit o defu na devoir dossier po devoir ngambongo yango copie ngana po na tanga tina za ngai lettre tango sali bongo mundela batavanda ene na poto ebine marambo tale yo bebisi mundela batu mutuba lobi na la mukina bolo aki a signer papier papa simukanda kasi za rendre César seketa César mutu aza na coach de nguma bolie bambongo benga epesa de nguma yo boy ka to coach ngo na mulili na vegle ozwi yango opesi consciemment pour conscience no ezosala nango te toke nango bongo mais soki na pasteur ba pasteur mso ando yipso mama kota na prière tout ça la boy non ba pasteur bazo souffrir bato tokofanda bo mama moko un veuve moko boye aza na église asala ba 15 ba 10 ans ya komba ka église na bana na ye mais pasteur ko bisaka mama yika piko na mabonde njamba ko sala mais pourquoi pas njamba sala na travers na ye pasteur ko kabila mundi $500 mama zo banda commerce zo fond que ne foutela que la église na bana njamba ko sala mais ko la ola mga pasteur bana ba véhiculer azotunga banda ko ba mapango mais pasteur bana ne na sima bible bana ne ba véhiculer bazo sala mais pasteur asali pe cop na ye azuba église na ye kabala wana ezotaka pa bandimiti o bazo mvwa misa ye so bandimi bakoma trop tala bakoma obenga ba pasteur badadi siko eza copie na nga suna bona ngobima na bible na bimi na nga na vérité na spiritualité mabena ngeza ponga na yebi pe vexe bibi na yebi na kotea mdo ko biki sabato ndenge na bibi sa spiritualité bimi so bena église po ba pasteur musuti na betasi ne bazotala nga ba yebi na pesa bango ba pochette magique a foule beaucoup yo comment confesser yo moko eza esprit a bois ke lo wana tu vois ozo confesser makamoko inconscient ngamu na sala boye atia ko biso mama luka mido to kota prière to sala ngo swati na butunga na to la la veille komona asakani mwana basu ba musuba komona la batu na église o délivrance yo na mwasi na ngam mwana mwasi na ngaki pe délivrance bala o pasteur to la ne to sala délivrance na butuna ko linga ngote yundo zana c'est la première fois dans ma vie na mona moto alobi na ye ka lingi na ye molili aza na ye magicien asa rane ba pasteur wana ba sala mais tant bino bo pesa ba pasteur ba plan au petit pasteur plan pasteur qui ça on a nenga bonzambe yango monique kopo ndezo freiner yo zolia bienté yo moko bimisa plan au pesa makambo freiner te yepa luka nga ka bonde na bima ki amoni nga na émission abengi nga to kutani ba msu batilenga ba biye place bazana kenda ba msu ba yape sali poza kopi na nga yango na lukela mbonga na yebi ko musuzu na yebi bongsa mutu kat na yebi sala na yebi magie yango na botami nango na yebi penzete na osala sikoni eza destin nga biso ba magicien ba benga biso toza ba étoile nga lumière ba tufaka biso ba passer matia bango batia ba bakela ka biso kokota boete kusala boete bato mabe meye mongo na kuzo azoya tu vois Boya mondimi akota pas découvrir yazo bimsabino mabe pasteur ko bimi esika mongo ponga na zavema te lo ba miso banzambe na matete nga na simba ka bato ebele ba musicien ba comédien ba pasteur tu vois arobola neti pasteur nini yo simba so wana ekomi ingratitude nga na ko traiter na ko lo ba na TV tout ça na TV lo bana ko lo belo na litoi po tout ça na TV nga la traiter yo ndenge docteur saka mwasi moko ayeko longola zeme pa na ya longola amone na ntia kombeto moni fi wana ayeko longola zeme non na wana bango serment d'Hippocrate na ça secret na nga ya nga na client na nga mais ozo na ce qui est fait na tchaka makambo na nga na njamba zali bosu ba oy ba yebi na traiter bango ti lelo ba sambelo nga na ba pasteur ba tchaka nga na mabondeli mwana mbalo na zala elo mo ezo ngende misanga yo mwanda mbomoke parce que je pas besoin aussi ya ba forcer nga tonine po elo ko tolo basiko ozana droit ya kolobate olakisi vraiment qui professionnalisme ya boulot po zakato mona ba pasteur mususu so poser ka question batangi ba beti wana comme publicité comment un pasteur au sala bikamu aussi oza muntu homme de Dieu mais comme ya publicité le kana ba TV to komo ko bangwimbi na pasteur mise moko ya mukili ka boaki pasteur OK c'est un espèce de secret nzambe alobi na sali bino solo imagine nga do biso to za banzambe ponga pena ko luba mikambo ka boy e sala mpona za nzambe de 2010 oui pour na nina ke banga bato to ko banga banyama te siko pona ni ba pasteur ba komala complexe pasteur ba yemba ye aleka na TV akoma danser bakoma te na ba tablette bible sous tes tablettes
Bazui Bible, monde la zo évolué, technologie zo évolué. Bazui Bible, bache na nini. Kopa ya acheté, gaé. N'est-ce pas que ça passe na ki simplicité na nga na obisa bofeli na. Pona ti projet o nga na zana ngona ki magicien na nga boyebi nga ndoki 3 fois chona abimisa bofeli na sunga na nga bato apasi. Kina sunga ba o bazana mbongo. Zomona ngote pasteur Elo nini ba si ça pasteur si ça. Teluba non. Eloni ça là que ondi makindo qui n'ont pas vendu na ondi makindo et puis combien de millions de personnes bota la biso ba monique Jomo Bogarbo a betipe bien soit guerre bani menchor abima maseki Kindo kesa ngwa kombo kindo kesa sanse belé o to sala eza micro ezo bima chikuna bato ba yoka ngo eza kindo kiteza magie bon nga sikuna ko so njeta ko pona lobilo ba kuna so bimila ba feza magie siko mundele kindo kina ye abimisi ngo na misu omoni esaka kindoki siko ya mundele abimisi ngo na misu tamu su téléphone to binga ngana poto kutana mwana moko ko sala ngo ya 12 ans 13 ans mais atekeli biso azoteka kindoki ne physiquement asala ngo na butu na moya bimisa ngo mochongo na ba magasin tekami siko biso kindoki na biso buzo bezani na butu za patron na moya oza pozo singa na sans famille so mena nga cigarette mais yo na butu linga na mbongo tamwa na ba jet privé na yo zongo bimisa ngo na moya so nga boye na nga kindoki mpo kindoki za ba sensibiliser ngo komo meza kindoki komo ndi biso to mona so ba binga ndoki longwa ndoki komo ndeki sona mabe mais mundele so binga ndoki mona na gravité kindoki ni yango zo mona ba œuvre na ye nga pe kindoki na ngo ya ba œuvre ya kolia bato te pona bana banda machine abomate mais ba œuvre ba mise ba sala succès na simbi bango bato baso témoigner na kombo nanga ba joueur ba comédien yango na œuvre na kindoki nanga yango na kondima ngo na oboya ngote je suis chaud. OK, merci maître Simplice. Place Montoloba wa est très important. Ba betelanga li solo mo père mon moi sina banda swana na pali ba swana kaka na mwasi ba bota bana déjà mobile zo bisa mwasi moi boulot ezaki te ba yebi ngai nga na prêtre ba 7 ans ba mariage ba 8 ans ça mwasi nga na prêtre na ba biloko bele moi sambisia ozana elo tabi bonzela lobi na tongo la mukomo na ba plan père na butoa na zo vol na ende azwara wana azuba cartou do azuba cartou tambola na butu ba jet do ba suka na baka aina oma na lupango na yo avanda rawana ba fungoli portière na butu a côté ici papa sisi do ba garango ba landisi ba garango na tongo a continuer pas fazer wana ba esprit na bango a côté fazer boy na tongo boala mukawo ka batu ba oganga na lupango solo don afungo la porte ne porte ndako batala bodo poubelle full vraiment oignon sono ya de monde ba full na biso zaka na kata lupango pero na depuis jour na tika kindoki donc atika kindoki na boule na ndota na butu aibi keza danger na moi et comment poubelle mais kindoki yango oyo lobi ozala nango o ba pesa yo ba kisango na magie na début kindoki yango banda osala nango nini banda osala ngo ndenge nini poza la kindoki avo ba kisa magie kindoki nanga ezalaki tant on okola tozalaki de j'espère yo kapeli solo na ba kongo bana mo banda kotaka na balo ba travaka banti bo ba koti na balo ezalaka biso kontina kata balo selon bango ebi mokili ndenge ezala kosala likambo akentepete na ndenge na kena limo na koti na ballon kindoki nanga ezalaki na ndomonaka likambo va esalama nakofonda boye place moko esalami ya accident bo naloba mais place oyo namona ngo esalama mutu mpe alata boye ntina yebisi pere ayebisi nga oza na étoile oza na don tokende zamba kotinga makolo na se makolo alobima bapakoli nga basoyi na ye afungoli nga nalali nakoma mona bakoko na biso bakofi bazolakisa nga nzete nalota na rêve que so moni jeto sali bona kepe na zamba bona mona ngo salama yango balakisa nga na mona même na bona mona likambo ko salama lobi de na mona ke sa dona nga eza étoile nanga kindoki ba oba bula kindoki za essence belé parce que mona ba chef coutumier ba zabandoki ba chef d'avenue faut zalandoki chef du quartier faut zandoki ozokengi la quartier na yo faut zalandoki quartier ndoki mo ya quartier so ngali ya mutu complice ezala kana ndako so na quartier bali ya mutu sa complice na bandoki ya quartier wana ozola na ngala okoya boko kota na ndako na ngabongo te so kuti madame kuti na luka mettre simplice yendo ko chokota za na ndako tu vois kindoki so biso zango bonete na za kindoki bo na za chef na za le né na famille nanga nazaki ndoki nanga kingi la famille nanga na population na sunga donc utiliser science nanga pour défendre contre le mal ya kusala mabete na jira tina okufa na otiko boma mutu te na makambo po eza tokoye kuta ngonga na sali machite na okuta ngo kana bible wana ba yebisi soko bonga eza na kati
nyonso eza na kati bapuissome ngai nasalaka baserment mosusu na puissome eza na kati ya bible totravaille bamati mosusu na bapuissome eza na kati ya bible ngai na ekokuta esi ngai naye na magie nayo kopona na ngai oza nonganga mwa moke ozolinga nde obima félicitation mpo yo babilo ono wana ntanga na kosala ngo bata bamatch bata banini luka ngai naluka bato yo bavama banza maître simplice baisene ngai yoka maître simplice trois fois sa pentacle ono miso banzambe na kisasa j'espère ozoyoka oza un grand oza un grand okoboya nga oyo eza tv okomi ngai na boyi na ngai okoforce nga te oboya nga nasala mikake na tv ka na nzoto no bopo ndima na nzoto toza mpe na tv toza na radio te ça va buka mona buka kukilingo sa miracle ni na nzoto na nga nakoloba te briske na nzoto na yo ndimaka tia mikro na sefa na kimia ok saleba nga moko na bandi nana pomoni biso basantu tomate bavon yaka babanga na bavon eza loisir toza na mokili même yesu baboya ye jésus azalaki premier magicien du monde jésus oza mapa mibale na mbisi mbale atie bo ekomi ebele multiplication na jésus boloba eza verset biblique jésus bakebwaka na libula tanga domination oyo biso nga aza musulman batangaka sumu na tika bato kidiba boloba ekenda na verset biblique nga soki nasala asala yango eza magie tu vois neti nga nakozwa boye pesa nga na 500 wana 500 fana bongola 500 ndenge jésus akomisa mapa mibale 500 moko ta mosu ekoma mibale okoloba ngo eza magie mais na jésus boloba eza verset biblique maître simplice je vois que tout le monde est en train de voir babi eza buka mona buka kwikila biso tolobaka boye tomonaka boye totala makambo eza kose passe awa na assure que nazanga moko te naza mpe na batelespectateur voilà nafongoli nakangi motu misu te ozolanda nakangi so misu te cameraman tala nini natie na kati wana ozolanda en tout cas tomoni 500 bana poto bino nyonso bozomona babijo afuwa mateso baeme bidosha bamerimba te Esther Malonda bino nyonso boza komona bavant mabanza je pense que ça Yannick Chimbombo aza na biso te boza komona démonstration to bandana no po nga vraiment maître simplice aza le bana voilà nga vraiment maître simplice toza na ye totala bino nyonso makambo eza kose passe awa oyo aboyi osambelaka ouais na prière nzambe nini oyo ngai kombo nini okamoka kelanga yo te biso nyonso oyo asalanga na yo grand prêtre nzambe grand prêtre place aza basala mpo ya leki tous les magiciens oyo ngai aza danser indoki ya liboso magicien liboso ye nyonso azalaka na kiti na ya honneur bagarde ko baza na katele losako sikobelela nzambe nolobaki nzambe koyokisanga soni te makambo maître simplice esala esimba te mpo ngai deja nasambi na nsima te nzambe alobi esimbi nalaki soki tosambeli nzambe moko me nzambe makambo nazosala soki eza don na yo te opesanga esimba te yokisanga soni mais soki yo moto otanga maître simplice okozala boye ekorate te wana bolongolanga komba ono oyo sambela ya yo nafongola nini totiaki wana yo sambela na die na yo ayokisangaka soni lelo nalobi soni nzambe décevoir nga nalakisa mpe grandeur na yo oconcentre kotala concentration na yanga merci je conjure obtenir la chance par la force des esprits supérieurs qui me désirent et toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent. Moi, mon système de votre poche à laboratoire, mais je demande insuffisant des choses. Timbra canarada. Esprit tous monstrant. Que gramete matra mataka bala bala nicha. Indou Sankara, Kabesa Chantal, les 4 étoiles 1982. À l'ocimité de Kimbachi, le numéro 003 324. C'est l'esprit qui a parcouru 3600 km par seconde. Cité docteur Jules Scar, Madame Jacqueline, Soutre Doulé Paris 12, Semse Lacange, Venette Tibido. Na fongola? Fongola.
na kabelo siko osambela ke te change ngambongo yelanga la franc ya $20 change oh baba mabanza mais simplicité comme magambo et pasuka C'est bon. biso nyonso tomoni moto akati te maître mbongo oyo malgré bachange yango eza mbongo ya bien eza ya bien eza natindi esprit ake esika moko ayibelinga mbongo eza démonstration ndenge nabeli docteur Jules Car l'homme qui a parcouru 3600 km par seconde atambaka 3600 km par seconde akobeta départ awuti mpe pareil répondre nga aye mpo aza parisien docteur Jules Car eza septe babéninois yango na utiliser mikolo vaudou oyo babenga le gourou vaudou yango na tebengi ekende place moko zwilanga mbongo moko yelanga longola 500 remplace wana yelanga moto moko akoteka bo amona azalaki $50 ekute komi 500 yango mona bamanka yaka badale vide tu vois yango nalobaka démonstration za mosala te nakosala démonstration boye na commettre péché na yibi mbongo mutu bino bosepeli yango na ina yango mpe na ina loba monte kosala lisumu oyibi mbongo ngai mpona nalakisa mokili ayibi ta ya moke magie ezalaka so oyo ntango oyelanga maître yibilanga $1 million nasali opesinga droit na ngai naoyebisa pesanga $10,000 na bocha yokomi $1 million yo ozwi na yo wana ngai nazwi oyo futinga tosilani donc kope eza démonstration eza ngo mosala te ndima maître na mosala asali mosala esimba bamaître ebele comme si yo nakopesa spectacle na peso portemone nazwa lobaka bona peso kode okomimisa mbongo soko so na moto ayesalelanga oyebi te moni yango bamaître ebele babimi na kisasa bakomofingisa biso baaventure ndenge bakino aventure muyaka moko afinisa bayaka tu bongo tofingami me nga aza mokongo naza kino te naye nde nalanse mosala na nga mpo bakongo eza lan capitaine nde mais ntango olobi okomuta kopesa 10 000 obimisi 1 million mais bokoma susu na bacondition opesa moto ana folia yango kana journée ofosala nango mpo toyebi bato mosusu babelama boma bopesa porte-monnaie magique o mbongo wana esilaka 0 avant 0 ezalaki science akala science nyonso makambo nyonso evolua monte moni ti mikolo bakomatanga science na classe okemi na classe bao boatike yo science batangisa wana ezalaki na kala nganga moko abotanaki ndoki na ye akomisaki ndoki monte banganga kala bazalaki sali te azolala na zamba ata kolata yebi te masimbaka mbongo tala na yo moko ozopesa bato mbongo moza na mbongo te taka mini oza nango te tu vois mais science evolua biso ngati na yekolaki ndoki na boyi na bimbango nakenda na classe nazwa ta na tanga nake na islam natangi na Sainte Rita natangi na Gagné Dangereux natangi na Rose quoi natangi na école Galerie Dangereux Gagné Dangereux au Gagné mais eza na danger donc basepte moko naleki nango oke na Rose oke na Marcari oke na basepte ebele nga natangi nango nakete nazwa me natangi naye kosuki na septe nauti bene na ye tozwa pouvoir ba béninois oyo ba vaudou mikolo na tasala la septe ba vaudou le gourou du temple le roi du temple j'espère que ba mission ba kango le gourou ba mission bele na kuta na bango na Benin na ve na ngo Océan Zanzu ne faut mettre pétaran ya za représentant mission septe bon Benin a na RDC Océan Zanzu
j'espère oyokaka ye na travail na basoni chombo ba grand maître na ngai ba spiritualité nazo ba mayele nga travail na bato moko nazo travail na bango nazo wela mbongo te kope ko ya na temple na salle na yibi mayele tu vois nazaki mutu moko na yibanga nga ba mayele yango monaka soni va akufa lobi moi na nga leki na nga naza eloko na tikelo te na tikelo kombo kombo nezaki maître Soni troisième succès yango atikela kombo maître Simplice troisième succès ba kombo benga ngo 3 fois pentacle yango ka 3 fois pentacle kombo na nga yango wana donc nazaki pressé te ya kobima pona na tamboli na mystique na kitanda na biso banda 2000 ans na bandi via qui faisait na koli samba parents nazo vivre samba parents na yepe na kini samba parents nazo foutre la samba parents nazo vivre nazo bala mwasi na nga 100 parents ba parents no bazan vie papa akufa pouvoir ezaki na papa yango batikela nga naza chef coutumier batikeli au pouvoir mususu mais yo ke bakisa mususu omoni yango na tuna yo kosangisa yona sisa moni ngal mona ki naza jeune pouvoir batikela nga ezaki bikoko sikosona sangisa te mbeti ero bomena naza na mboka nazo kamba kicha pa tana jeune boy na koma chef ya mboka tu vois na kota na nga ya mundele pouvoir na ezana ngo tina mboka bayebi mo Simplice chef ya mboka na biso na biso bango so na koli na koya ko izwa kichi na nga menaza na baleki na kotikila ngo pe bango uzomona mystique eza nyokolaka bato babilisa bato maboma okende koluka ngo tamuso eza dona yo te biso moko tokuta na moto ayesala travail eza dona tozonioka mafamile na bango tamuso bagira kosimba kisi te sikozala na mayele na kodefendre client na amona mabe te yango na tanga na divana sala musana benga 4 ange na nga nayebi na journée ange nini natambolaka nayebi na journée balataka ndenge nini ozolanda tu vois eloko na bato ba scientiste le ndo lati noir boeza pe na cadre ya science ange Gabriel natanga ange Gabriel Michael ange Raphaël ange Aurélien na kitisi 4 anges na le bon ba ange nzambe kasi ba ange nzambe baza boyokana ange osuka ya ko somoni muta kufi ayeboma yo aza nzambe te tu vois ange na sasa na devant aza partenaire ya nzambe batinde muto sala mabeke eboma ezulanga bo moyi na ye batindi yeti maza ya nzambe maya bomi yo omona teta bo sambeli ndeni ta paste ba so batanga kende bomanga ye ba kokufa ba paste ba sami kam sipona ba kufila kabana bazola musabatu nana kola musamutu nga uti magicien na tangi bina kola musamutu te monte zalukuta mutu akufi non nga nazana ngote wana za prison nzambe balbanga ngata fomo na prison wana za prison nzambe na kola musamutu te sauf yango na nyoso tika na kosala et puis na nazana mutu na kobanga na vie apang nzambe na kopesa ngo respect net ye dingo na kopesa respect za mukolo nanga potia banda magita musunga na botamite asala ba succès na kopesa respect za vie nanga na âge za vie nanga na spiritualité maintenant to sali musala boete to yibana tu vois donc na ko respecter bango ba maître nanga boza ba vie kokoma bo s'entendez ni parce que comme on a mono zamuki ozamuki on a taille bien ozabo propre mais nakati na yo ba oyo zana on a obakisi ba bena ban tu te sens comment bo santa kilo mopé ba fâché pour ça le moment mabe ba beti yo mopé na butu mo bola muki pe bogi passe oui biso to zoka ba retour netinga na ko sala ne na sali démonstration ezama kila na ngana perdre espoir na kezule loko to ko futeni eso to fa na ba ona bengi na komana kezula nga ngamna ibine na ofuta ime yo ke ngana o chiko sibiri makamna yango ngana klina nga zaka décider na tangi trop na zana eloko te ko limba na ngami so na kata na ona ifso zala parce que na deuxième chapitre troisième na zana na 9 pages ya mystique ça les disco combien na zana ngana ne bande nani ko na zana ngana la kangi sasa te mais à bientôt nous avons de devoir nous a il faut kanga na local pour yango de destiné nga na yaki pona tsunga bato tanga ndeni na zala ka boye na zala nga mutu mabe mais akena église na peso frère nanga mutu azo souffrir na sungiye et mystère na bongo na mystère atambola mystère azaka propre pour yo so kamba bato mutu ayebite aye ba ministre ba yaka neti biso de ba ministre to tina makamba politique ba ministre mais bango sko bakabate ne pona oki babi bato to ba na science bakaba l'arte le monde se place différent nanga na tangi nanga ebele ngana kabanga na sala ka sadaka chaque jour alors bato baliaka mbo nanga na lesa ka bato na mbisa chaque jour eza don nanga ya ona elanga na mukina sunga pona tide science nanga na tiba tuna nanga na ketanga science oyo kwa science pona ni eza na banzele belo bo makabato osunga ka no bato na lobi na ona ko défendre science ya pasi mingi eza ko bimsala ekutara vraiment ba amabat suko eza ko bimsala mais pona nanga ekoma démonstration pona sala ngo ni tanga na sala na pelisi bouger
bamsu bazaka frappe sa bougie ake na temple ngana zaka prendre na zabu fabrique sa yima mutu na ngambongo ngama yele zana mutu na okoyebisa ngato ke minute yo na biso zana zonga na ndanga zo eloko toke client le simple na sebelisiyo ndo zana sona lingi ndo zana sona lingi na zo moi 3 ball lelo na beta batu tout na kana bango ataza mettre ndeni na otape na biso toke palente kande to zabo pona tv na biso to bo makame ngato ke ne place mo ngana yo to fandi ici lipo za sekengalo ni bango ni batu balanda biso to ngana yo na biso tena zonga ndako na sala non un mètre faut ça après ndenge zo tambola mètre za kabongo so moni mètre na biso to bokuta mètre sala ngelo bo zela zonga ndako non sala ngo minute wana OK o préparer ba koko na yo batambo na yo te bato sala na bango yo te. Voilà, merci à toi maître Simplice 3 fois Pentacle Babi Gonou 3 familles soit Nzambé. En tout cas, on est arrivé vraiment na suka. Ngai onde na tondite. Nde na tondite nasko ne loko moko na rosenga ipo yo moko to yebisanga ozonga ndako te oza prêt. Eza bongo te bavo. Oh ngai na betaka ba plan nga bon tout ça déjà démonstration là. Na lingo sa démonstration sur ya suka. Atambongo te. Iloro mo suka o yo mo lingo sala siko omoni na question e bandoki manga izongi na sola kina ndeko na ngai pona yeba pe ayebisi ngai eloko ya motu ya tina bato ya sida moto abiki na sida na poto akoti boye akeboye mondela mona ki na ngo makambo tu metango yo abengi yo osambeli makambo tout oyo salaki babiti le moto na intact akenda tester rien abandeli ba test plusieurs fois mais rien du tout ezakindeni ngana olo balangate o batu no subaloba ndeli baloba mais je vais pas à ma place comme nanga za simplice la simplicité na ko loba mingi te makambo nanga lo belanga donc oza sona comme vente na comme ça publicitanga moko na zana batu tina yibiso na bana zana batu na traiter belé chile le batu mosuba zo charge ba futila nganda ba futila ngaba na minerva na zo bala na décembre batu mosuba zo nga charge mais ngaza village na buta menga na mboka na osala relation na copie nango yango copie nango na kufa nango naza copie musuta uyelenga copie nango bafuta nga $10,000 par jour na osala te vomena la fanda kananga dede question le bien démonstration na bombe prise wana no se bango deuxième jour le kana science po ya mbongo sute démonstration nango musala te nako na sala ba démonstration pona démonstration moi na oya yeko tanga magie pana ngai loko liboso ya monotanga ezana démonstration na relaxer démonstration ça biloko mo primaire démonstration na biso zo mabele comme poudre o ba katia ba sala na katia monte katia sala démonstration na ring mais yeka sala travail mais travail azo kisine ba démonstration ba kaona ye nga ba katia be na leki bango na musala pona yebi na ngali tsina o ebunda te donc na ba témoignage beta pe katia donc na ko lobate soki mutu akoleka abenga aloba na matete batémoignage bazana na pesa ye micro aloba poso na lobi comme nazo mikumisa na mikumisa ozo bomangai na mani na ozonga tena tika na kaka yo tianga na kao na yebi na ba problème oza ma difficulté belé oza na ba projet olingi ngozala ndenge ozala ozolana o eza TV après même mission lukanga même na travail même ke pesa nga simple c'est pesa nga na travail o na sepesanga ino biyola la pongi ndenge yo lobili na la pongi za copie nga biyola la pongi na kesa msanga samsa na butu na moyo na sana ba course na kuta na bana butu na biso yo la linga na sala nga sona la muka tu vois donc na respecta msala na nga ba o ba yebi na focus ka sute ba o ba sana o ba zolanda nga na yibo sana ba defi bina ko sabnote muke na otara boy na kante golimo na yiba o ba zolanda ba sana ba difficulté bo sana ba inquiétude ko benga premièrement mutu asalisaka mosala azala na kondima volonté patience financement yango balobi bafrançais ba union fait la force mpo mosapi oyo osokola elongi moko te ebele nga na tie mayele yo otie kondima na yo otie babie na wange nabimisi mayele nanga tosangisi ido na résultat yango wana bamisu bazalaka osalele mosala nameka ye ozoba esenga te nameka ye tamusu ekosimba na ozana na kondima te mosala na biso même mystère même na saint esprit ya nzambe ezala kondima mystique mosusu ezalaka okende mpe na nganga te yo moko olobi malobo fani vana ndako concentre kondima no olobi likambo ezosalama ngai nalobaka
ba masanga ba iba entourage nga sima kambo tout na lobaka na vie esala maka suna lobi eloko na zosomba mutu ko na somba ngo na sali pe kisite vous pensez pe un jour na lobi ngo na sala eloko esala maka tena foi faut la yomo kono na foi ata nzambe ta banda abikisa mutandao tu na nanu undimi kokobiko za na foi na kondima na nga ezalaka yango na simplicité na nga ta yango na za partout na za aimer eza ya ko bota ma yango non na nga propre na bota manango simplice la simplicité donc na zala kondima na makambo na nga donc na so tselinga te menga na sekaka kutu na ko seka taka ba oyo ba yinaka nga bakumaka bafana na nga esalama nga oyininga place mona yokutu na lieso na melisi yo na kabelo mbongo yimo mutongo yena no tonga yewa oloboko mubenga ngo mifana na nga ba ubozola na nga boyoka maluba na nga te bolanda botala pe agite botala mukete botala au kati na zana ngo ezado ya nzambe zanga te jamais nga mona yana fonde magie ndenge na ye nango nzambe mutapesi nga yango nzamba azoyoka nga pe na omema devoir neti na suka na servir peuple na ba difficulté na bango ba o bazana besoin soit yé pa na yo azane na besoin au sengi makila te au senga eloko te fana o tshotangisa makila mutu na makamu pona ko tika ngo nga pete na succès ba maître bazali kolona nga na wela ko parce que magie eza ibale eza océan mutu amta toka na musique na ye ndake toke ngata musu na zolo bana za grand maître na za na musique moko ya vert c'est comme musu ba kende ba toka ba 25 litres jaune tana degré jaune na vert. Tu vois, qu'on fait maintenant musala no esimba. Musala kaka. Siko no lingo s'adresser na batutu ba otala. O s'adresser na bango pendant 2 minutes yumoko ebisa bango na numéro de téléphone bato tout bazan a besoin de contacter na tikelo micro yumo vraiment simba. Ouais. Maître Sempi 3 fois pantake ono miso banzambe. Naza mabete naza mutu mabete na bomaka te naza mutu oyo na traitaka makambo na nga selon spiritualité bamosusu batraitaka bato na banzete bakabine mosusu tozomona azotraite banzete bokoma kuna ekomaka mosusu spiritualité tu vois mais nga na miso identité na nga azanga magicien nayebi mpe nzete bato kutu ya basida yango te basida kindoki eza na traitaka yango mpona kopesa bakiza physiquement bome eza kindoki sida mosusu olali mwasi te jalo kaka ba poison banti po moi ça botaka te po ba musu ba bulaka moi ça botaka te bana to pesa ka ba botaka bana monde mabe non eza moi ça botaka te jamais pe nzamba ko sala mutu abota te bato mokili moi ça bato so il ba ne bien tam su cousine et asale jaloux akina mutu moko boy kangela mabota mwana libala ne compliqué so yepe ayepa na nga metse mina so bota te na ko sala ne nako zoma ina ke bunda na espona kangaki mabota ne bafungula mabota na bota siku bato babula bana ngo bawutaka boyo mondenge babangisa kamokili nga esi nako sala mutu na sali mutu na pesi mutu na libumo mutu abota ya ko sala nga ngo chiko sala mutu tena chiko la musa mutu za lukuta do o abota kata ko bota bo bazana poto ba luka mbongo ba porte monnaie magique na teke la bino ba ozana ba passeport te o zo document makambo tambula te ba faire na yo ba kangelo mo asolo mutu makambo amike ba élève na nga ba sala kango ba kangelo mo bali o zonga libala na yo Maître Sempi Saza, numéro na WhatsApp na Imo Ozuinga plus 243 89 62 84 875 089 62 84 875 wana Ozuinga na WhatsApp ozana netu bambasu wanza biloko na biso ba Congo apapola ngo dada benga nga numéro ekanga mate 24 54 Ozuinga na WhatsApp to benga pe normal eza cabinet na nga moko privé numéro le zanga moko privé donc ngolo ba mingi te ndenge zola na ngozité te difficulté ozala ngo benga nan tam to ko solution numéro na nga ya ngwana na ngolo ba suka plus de 143 89 62 84 875 089 62 84 875 naza minga koloba te bo confé bo se bonner na chaîne yo ngapi na sebe na chaîne yo eza to chama yele tango ko chaîne yo ko mata suba lobo kis tam ngala lobi ngala ko ndima na nga awokendeli kolo na lobi ngala ko ndima na nga azama yele njambe mayele oyo azana ngo bakisa mayele na kati na ye bo bozo ndanga nzamba za na bino ba dédicace na zanga na dédicace te na dédicace nzambe na ngai place oza okelanga na trono ba salame belé kolo chaîne nani Matika Songo place eza na peso bambote
courage na chaîne na yo. Na ebite Rosana Batu, Rona témoignage te. Na saluer ndeko nanga de Gatuzo. Na saluer ndeko nanga Romia Lekanga. Na saluer maman nanga. Na saluer Sonet Chom kendo na repose un peu na cimetière. Océan Zandu ne faut mettre petaka ainsi que ça salam. Na saluer moi sinanga Sarah Matad. Moi nanga Belminduku. Binonyo c'est tout. Merci beaucoup. Moi, aux ans, combien de bananes? Des bananes, Belminduku, na Doris Nduku. Mibali. Basi, nga botanga mibali te. Si 2 ans, un jour au boulet pay, à moi, si moi, je plan. Aza planète inde. Te na zana ko bota. Faut me mbali. Na zana ko bota. Merci beaucoup, on arrive à la fin. Place Nazaraki à niveau na Ngulu ya Zamba, cela veut dire Niama Zamba. On lit en ya bouillon bacha solo. To lit kango awa place comme on dit espace Katafumbwa. Soko ye Maman Martyr, un espace Katafumbwa. Soko ye relia vraiment. Relia carré Maramboto. Merci à toi la présence de Bavon Mabanda. Bavon Zaratembe. Le quoi bango ba tchaka tembe yo moko moni chance pour filmer pour biso moto matraquer yango to tia yango na ba statut to tia yango partout olingi kozwa yaka parce que ce que j'ai compris chez lui azana mayele ya bonzambe azana sens oyo nzambe asalela ye pour eloko nzambe apesaka ba matisa yango kana 1 na 2 na 4 comme likolo. Donc quant à moi je vous dis au revoir. À la prochaine numéro. Na Lakibino, semaine wana, même mardi. Borozwaki mbindikunu. Cela veut dire que wana vraiment boroyoka makambo. Boromona oya kosala. Soki ozana tembe, kendaka epa ba pasteur wana ba prophète wana osuka. Rozwa solution te. Aïe. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya, Ngouya, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe.